toza libo tote ba kolimbisa monde ya Gabi alimbisi fivette boy tout le monde a sevé na Gabi et tout le monde a sevé chocho tumba tuma mais atiki a félicité qui ya Gabi na ebiete na ebi na ngai ete so azana na ebi na ngati so nto taso bato ngana yebi bunto na ebi to tengana kombote on sama ba solo na plateau bendeni mer na lobi oh na ebi mama top na ebi mama top mama abiso so ozo tanga komo na mona ete ba kalunga bande bandati mokili na mona yete mbalo so na pe kombo so na lobanini petango mona de l'autre dossier de nos frères de Cécile qui déjà au sengani ba comédien ambia saison parce que babi na monde na tournage na bino boko beng c'était bo pesi embargo le quoi est-ce que il marque la duchesse jusque le code comédien na théâtre que le théâtre azala raté tout ça le sentiment que le théâtre azala raté pour théâtre tu pas ça théâtre azala raté tu vas devant ton vieux théâtre tu vas na théâtre muto rotia muto embargo azate muto tia muto embargo telemélivia Mouto aza vraiment na droite ya ba droit manikenda na droite. Non. Ye penza non. Déjà ne so mbimi. Oui là ni. Masuma lobi boy. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo au consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey Kania! C'est avec un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, mesdames, messieurs. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes Congo Victoria. Et bien, je suis là, Jemima Ibele, go bébé de la presse congolaise Obolingara. Et donc, la fille qui dérange, par rapport à Makamouneng Italie. Voilà, donc aujourd'hui sur ce plateau, Toko Solola, na. Bomesana ninko benga mikolo yo tata mwasi tendresse dibinga. Pourquoi na ekoluka na ekoluka parce que azaki témoin oculaire ya dossier ya Fivette na ya Gabi, to mona ki présence ya maman Theresia, to mona ki présence ya maman Kalunga, to mona ki présence ya batu ebele oyo baeba ki na koya sur place pour na ko tia ba dossier to mona pe sous Cardozo baeba ki na koya wana alors meka pe ko solo lango ba décision msu na yoka ki wana to lingite ba chroniquer zo na biso bebi libala ya biso na ba théâtre alors ba to msu ba tendance dibinga to comprendre la position oti koto kuno za comédienne koto za chroniqueuse dans le fond de le milieu du village na tourner ba question tout à ko répondre biso déjà merci beaucoup à Gisolo là sur ma caméra merci beaucoup à Moïse le prof donc prompt rétablissement na yo et aussi merci beaucoup à notre boss JB Koumalou le vrai pétrole de Dallas bon séjour à Kinshasa babiloka boy et voilà donc encore merci encore une fois Mami Dai bon séjour à Kinshasa. Bon séjour à Kinshasa, Mami Dai, qui encore, Dieu Malela, moi la France, à Zawa, et non, c'est plus là-bas la pote Baébélé. Voilà, merci beaucoup tous sur la Labino. Maman Belgique à 2, maman Belgique 4 à 2, 5 ans depuis la Suisse. David le de karaté FM, papa social, Moutakoundé langa grand frère. Donc merci beaucoup. Gisolo Fongo langa ba mon tendance dit binga, à celle 2 couleurs, vert blanc, hein. Madusi mpepe koti o à côté sangania pisi maman makambo la Congo Victoria lisusu c'est tendance dit binga la sirana mwana muluba loketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bongo nga bodundango o alors nous moto merci infiniment la Karine Mokonzi la baronne la Chine bambote belé sika bozali et na bandeko tout bola na ngana minute o alingi libanga
mbongo na yo na oboko makiasi moko. Merci na ba comédienne, na ba comédien belé, merci à Fall artiste noir ainsi qu'à famille Binga et c'est tellement si Bissalo qui parle. OK? Wesh. Voilà. Obi mabete nini? Mabete ke non muta peso mbongo pona libanga. Eh mabete nini? Libanga exemple libanga basombela ngo ata mbongo ebele tata geste. Et libanga bongo na oganga pe abona na peso. Libanga ba 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 tina libanga te. Libanga ezaka remerciement, OK? Ndeza na boye. Au peut singa lo moto sur ajima merci. Au moins libomati. Oh mère. Na peut de merci nini. Mais sur au peut singa ta 10 francs ajima merci. Donc merci nanga yango na ka nango na libanga na ko remercier na télévision tangi kombo nao. Bato ba tendresse ba Karine o Karine ça que belé la Chine est basée et belé na chaîne nanga ba abonné. Eh makamsu ya Karine dazawana ata sel mabe ata sel manunga mononka normal. Normal, si on a reproché Karine, nous avons la télévision, na privé, c'est l'angle point. Pour il faut qu'on ait reproché Karine, c'est Karine a la télévision, pour ça, la télévision, on a beau qui m'a dit na privé, qui est beau, sur mon mi balé. Voilà, c'est un peu ça. C'est Tata moi si Bissalo qui parle. OK? Batbabi comme si. Oh yeah! Babakou bayamba qui déjà mais Batbabi c'est comme si combat Bissalo wana au Diembela qui ont par rapport à rôle na SB. Aux yeux déjà rôle. Ah, tendance na ajo yanga. Mamu kolobo so sa tuta dajo nga na zanango. Na ke koluka rôle. Oh non. Na balka mo met fois nga na zalaka vrai faute na vrai. Ndene na ba na ozonga na mwamuke. Na bonga nga Karine na vrai. Karine na zawa na otala. A bombela bino te. A bomba te so eza pa ba personne ke mbongo te. C'est moi nga pe na za. Karine na linaki na bolunga so non na senga ta 1 franc na été 10 francs na été et le côté ça que na limote mananga moko et pone ke ndenge ke ndanga na yewana omoni nde mona si la Bissalo ya le côté ya nini te ya intérêt te ngamona koma filmet badwa zela na uwalo no makambo eza mambo ya baka na uwalo bote na gag na sala madame internationale betango au moins na uwalo no on eza idenanga na komaka est-ce que erongo ke luka rôle wana za mwana nanga non sans arrière pensée on va raisonner bon bosser en pardon no qui même à l'immédiat allez va dire pardon ya rosenga boy ye mo fomo ya kitito le mabe pona tete laisse limé sa biso mais il faut ba pesa ba comment on encore c'est totalement ce qui parle nanko voilà ah mais oui hein tenez di binga ba monsieur le kané be ba bi YouTube ba loko moko te bomba mana kat obinela nini hein bonda nzambe ah OK na YouTube ba bloqué bomba marate tout le monde qui guerre moi le kana entre on a Fivette Mayamba bo beba na ka pena ya kondongwa na kune wa sale miso aleki bo azongisi mais to moni yo bakangisi Fivette pa ya Gabi mutali boso oyo ye depuis le même jour bakanga ki d'accord répondre bobong si libota nini oyo bato banda ba botama basala makelele te et compréhension kotate ngata bato fingelo ngolangelo te na zaka nga nazali parce que yo zo baka Fivette finga parce que yo pona biteke nga pe na finga ponga pe na ndongwana ki oui eza famille toza nde to bongisa ki yango ici leka matiti kutu to mona makasa ko atange tout na ko sona nango wango wana matiti nzete kute swana na makasa boko me bato do essayer les cas tout le bangote tout le makambo mes actualités là c'est les cas et les gars mutuna na nga na ndimite so na mutuna eza pona mutuna nga vraiment ezate pour so ezali c'est que tu peux pardonner te voilà so na zonga kingo za ngo bakaka no le passé yango de l'acception ou ezali futur et puis de l'acception est à présent par rapport il y a arrestation au tout le monde qui tout le monde kaka Fivette a été arrêté entre ngal boss na ko des buzz ah o makamu na monyobu makamu ko ya terrain to comme ça na l'état Fivette akangami to moni ozalaki par rapport à dossier wana ezaki no ndeni bon dossier vraiment oya makambo bige mambo internet zekendaka Fivette a dépassé ba limite à côté de la vie privée à Gabi comprendre ya Gabi a monaki azaki aisé ndia monaki azaki aisé ya Gabi a ko se faire justice te ya Gabi ki na on a l'état ndenge na on a l'état Nathalie Fivette libota ya Gabi ya libota na osa sikondeni faut na milieu du village to créer la paix koto nga butu na déranger ya Gabi na déranger Gabi ezoko kangi singa ndo kangi Fivette ya ndo kangi singa ya Gabi e simba te ya oza ya limbisa benda koni boma moto et tout na déranger penza ya Gabi
na temps na baki ba 10h bazanga na butu wana ka to so na so na gabi na so na fivette to so la fivette na se na ko est ba so ya bi mama yaka vers ba 19h 20h na zupo na ibete na na page ya Karine Mokonzi vraiment Karine Mokonzi page na page mo bo photo tala ngo trop pour izo ko ça soit les informations c'est ngazaki pe ki diba to na moni na bengiye o zap on a na parc nazoya mais avant na kangisi oya gabi ana benga gabi zela kasi kata na benga gabi to so na to so ka ngana fivette depuis ngana fivette pa na zu moto butu nakuti ba nakute ba batu vraiment coupe ne mobimba de bazala na monaki mani na monaki était na monaki Flore Makinisi na monaki la Lion na monaki Temo monaki Moura na monaki na butu batu na monaki nene andi na monaki nene na mona lobi nango moi ke kande bazala wana na mona presque bango tout batika kamate na monaki pe Rémi na mona bango tout bazala ki wana na cameraman ya komuni kiminga jeune komuni kimba zaki zaki na moka wana butu omoni ndina ki ozala na tuko solo la na zongi ba 10h na zaki so na to ya gabi ba ko ya nakutaki Belvi Kandimbo tesikazali nakuti mama Theresia nakutaki Cardozo nakutaki sonen esibit oto nakutaki bango wana tumika ko solo la Cardozo aza moto zarane bien tant pe na monaki yo ça sounine on a gabi non ko ça eloko yo bak sa plainte likola plainte na ba maman Anna bango tout yana moni yana aza maman aza ya moko yana je te salue je t'aime bien ba bien te Anna Theresia maman Theresia je t'aime beaucoup oza vraiment na mutema ba maman et puis oza muluba yango wana ilakisa kitango yaki oyaki poza ki na kanda pour mutu te kolinga te mutu moko tanga ba salarié tango ba finga net ni en tout cas na kanga ite ba bilonga ba finga na kanga te ngala ma finga na ima ba finga ite même mambo nani fiveta finga gabi na ibi yango te na kanga yango te na ibi yango te na yetango yena te ya kosa bote te a retirer que le CPC ngalo mbala mo ya gabi pe déjà ayoka ki déjà pe Cardozo yo que yo penini même mambo na ibi no ngo lo savo ni poani o te ngabi mama si obi réputation babi oba fingi yo bando fingo lelo bazo zaba mki finga to kangisa bato tika toza liboto te ba ko limbisa monde ya gabi limbisi fivette boy tout le monde a sevé na ya gabi et tout le monde a sevé chaud tumba tuma mais atiki a féliciter qui ya gabi so alimbisi la plus pour la maman et pour la fivette parce que maman lela qui trop maman bonde la semi pardon nazala kité to maman o ezolo ba wana mama tout et tout no ya gabi alobaki na mission matin alimbisi ya gabi alobaki na présence nanga pe nazaki alimbisi pour maman ya akufela maman akufela maman aza kufela maman ya ki asolo na ye c'est là qui est passé yango alimbisi wana ngana nazaki pe wana j'espère que mon pe vidéo yango na finga ka so masoko na ou question bête donc on a kataki les locaux wana moi to linga raté so likambo ezaka ka bande ko meto pesa ka moto c'est pas beto zwanine et ça bien te pas pe déontologie pour nga bango nga ba collègue nga na ina popol mu pasu la zali wana oui popol mu pasu collègue comme ça là au tengelango na bien na biso logo moko e belé ba ko tiba ba ko étouffer chronique baza ba chronique c'est OK nzumba collègue nanga comme ça donc comme ça qui manga et ayebi kazaka na vie du public to tanga na bango kenda voyager azali on se comprendre boni chronique belé ba déontologie té alors hier avant de ka boya hier nous question mo boya bi que non question au moins de zabo so nga na déborder na émission et comme ba mukamate et ba mukamate pe na yo ata ba popo tennis engage que moi bon pour yo nous pousser nga ba question no je suis obligé à répondre parce que yo nous tunanga maintenant tu manati maloba na mnono te quand même mais yo ba luka ba kanga zaka yo te yo est-ce que yo ça émission yo yamba ki invité so ba balanda ko poani so mona il faut la commentaire
commentaire na kati ya commentaire wana kaka na kati ya commentaire mais participer na même lisumu yango bakangaki yo mais so on vanda no nie c'était no kata boye to na montage ba longoli yango on peut sauver oui on sauver invité au moins to ça la émission oyo to ça musa na biso to ba ko sécuriser ba invité na biso moko to so invité ko loba netinga oui moi je parle na ba mara oui na ba mara na loba na yebi onga na loba. Et so na ya pona take mutu oh so ina na kombo no seke yo po luka ki nga makambo ke o leki o tangi kombo nga ka boy ka elo tan tan kombo na sala ngote po zaka ka teke na mafinga nga dibinga ba otala nga non mais na ko loba pe bo ba otala nga jemima ba otala nga to ba ko différencier ka biloko to différencier ka biloko voilà c'est un peu ça donc pona nga mafingo nani ndeko fiveta finga ki ya gabi na kanga ki angote pe na yoka ki angote pe talinga pete voilà 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 ce que batu ba moni implication ya Karine Mokondi aux la Karine batami Karine tout monde be mission fiveta te ko sala mais tout monde no postango batu ba commenter Karine yo sans esprit batu ba benga na ba kombo nyonso actuellement mon ko ndeni acte Karine ne sepela kinango qui bo moto ngona Karine au moins tu vas comprendre Karine te bato be Karine na kwanga to kwanga quand c'est un problème je parle na préféré na lo ba vérité que na za hypocrite qui bo moto za na kata Karine atali nyonso na te atali pe ba ninga te atali bata malamu bazalaka nde sel ke aya akomeloko wana ba ko finga Karine zoba etali na nzambe na ye Karine boy sans esprit etali eza problème te. Est-ce que vraiment décourager Karine et changer Karine changer était à ça Karine ou Azali ce que linga Karine ou linga kaka pourquoi décoration à ça na mabia na bolam bato ndima bolinga ate moi quand débat de na mabia pourquoi c'est pas normal tom dans ça geste il y a générosité il y a bien ba geste d'amour ton ndima monde ko to betele maboko et ça bien bolinga te tout à rapport na rando et bemba rando n'importe quoi. Ozara mupeso lobby bayo kakayo okol bani pour la maman Kalunga parce que jusque là nazo kakeno ya gabia tiki maman Kalunga kande ya makasi muto ba na yebiete to beta maso mususu maman Kalunga na yebiete to beta maso mususu s'il vous plaît oh na yebiete na yebi na ngai te so azana na yebi na ngati so ni to beta so bato nga na yebi muto na yebi to tengana kombo on sama ba solo na plateau bendeni mer na lobi oh na yebi mama top ne mama top mama abiso so ozo tanga komo na mona yete mama Kalunga bande bandati mokili na mona yete mbalo so na pe kombo so na lobanini o mena ba vérité banda na botama na yebi kombo na te na mona mutongo te na yebi te asaka musani na yebi te o me dire ça asaka musani asaka musani on est sérieuse bo mona na zo suma zukation na chena mutu na mangobo oh nabi bien que na yebi yeti musala ba saka na yebi te sko yo to na mutu moko boye on na yebi te pona lo banini oh très gentil spectateur naza confus nande nous ko to continuer question ngo ne batete so notre bandela ngo wapi mais le lobo tango mona de l'autre dossier de nos frères de Cécile déjà au sengani ba comédien ambia saison parce que babi na monde na tournage na bino boko beng c'était bo pesi embargo le quoi est-ce que il marque la duchesse jusque le cause comédien na théâtre que le théâtre azalaраté tout ça la sentiment que le théâtre azalaраté pour théâtre tu pas ça théâtre azalaté parce que tu vas devant un vieux théâtre tu vas na théâtre muto rotia muto embargo azate muto misom to tiem tamba telemenivia muto atia ma vie ambote belesko kozali ye na EBSR kama tali poepwe o nabio nabieko ya fifi miel wana miel master nanga ya vie ya donc mériter ba respect et belé vous comprendre to kena dans la sens wana deux abato oh yebi na bato yebité na yebi nanga muto wana te na ba clairement na yebité o bon ta yebité na vana dibinga fani kana zikaka matako na nene kichoka ding alina na mutu na vandi bana takoma mutu na yebité non neti sidani po yebié atika bale kala baba koma coach atika bale kala comédien na sala théâtre ngana loba oyo ya joueur atika bale kala oyo ya théâtre oyo loba na yebiyete na bikole comme gas slogan na yebiyete na mutu te bana ndima on a bi na ngayete peut-être na koma mutu na ko yeba
Surtout ah so comme on a quoi yébé na comme susu. Mais so na comme ma désolé. Vous comprendre. Muta sa tête azate. Ezali kambu ya film. Ce que ba bengi yo boy no vandi ils pas obligatoire té. O amona CPT a CP na été amona CP o benga bengi et sili c'est la famille. Peut-être za mututé. So bengi o boy no vandi na hoti. So na bengi dichesse ou bien bino. Mututo o benga. So dichesse bengi biso to boy. To vandi dichesse a forcer biso té na pese na mbote beska azali. Noko banda Mike la dichesse kamata li popo. Et wana noko bana ko noko bana. Moi le ba qui concerné nango yo té. Talingate. Oh ngatelinga te mama lobi za makamna ye ngai so na ngate pona za na kati te do talinga ku tata bimisi zuku te talinga ku ngate ata bimisi te pe talinga ngate e boya ngani na kati na bomba nzoto na za na tawa na te na ebisio tia tika do avana na ye so ipe bango ba mo ba benge pete eza pe problème te mais déjà c'est bongisaki ba polémique c'est silaki bato baotala biso qui me se kota nango ya libota et tout eza normal faut to so na pe biso na biso mabe kasi eza bongo si nango déjà c'est stylé donc pour ça na bino ya normal to yi bato kota nete ba chroniqueuse bo kota tena ba chroniqueur to bona biso parler le ko chroniqueuse to ki derrière Gabriel Lobby à partir de le balingi souté ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba maram na bango mais boyi bolingo ezala entre biso na ba comédie to le quoi moi sina mobile donc jamais to ko kabwana pour makam na bango biso ya makam na biso bango ba ya tout a collé net nga bona gauche droite c'est ça na bien comédienne donc makam na biso ya te ya bien chroniqueuse non ya makasi ngata bolobi kana ko ya chronique non ya biso comédienne non ya te ba to boyi na bombo tika na binoti. Bon, na pesa bato ba comédien liste. Ya banani. Bato ba comédien. Ba chroniqueuse oyo, je jure na ba la liberté. Je jure. Ba comédienne oyo bazana droit ya koloba makambu na biso. Mitebe duku. Moura de la presse. Oh! Eba comédien. Fivette Mayamba. Oh! Jaima Ibele Demi. Oh, le bagnot sauté, monsieur, le super rôle, le bâté. Oh, ce que c'est ma camion, faut le battre 2 minutes. Oui, mais c'est que le bangoté. Faut la ligne interdiction. Oh, yo, aux hommes de ma randoté. Ah, ok. 3, il y a mis ça tout. Flore Makinisi. Et au 4e. Flore. 5e. Malika. C'est qui poani. Mais Moutou a vraiment à droite et à droite, Manikenda à droite. Non. Non. Déjà, n'est-ce pas Bimi? Président Massouma Beti c'était na président Lombe. Ba chroniqueuse oya ko finga banana ye. Sila Belleville Ursule bana groupe na banana ye. A la telango toge ta niveau. Papa ça peut doge. Et pourtant bon etalibino attends c'est le talibino faut le bakak. To ba la telo toge ko lo banine. Papa nous sommes dans toge. Oh bimi so ba français inikin. Donc pourquoi tu as ban dans la bouzo baté parce que moi dans la bouzo baté. C'est ça non? Na bouzo ba na mutu nyoso mais lingi neka na komba ba nete. Aboyi na ye, aboyi ba na sama peka na aboyi na ye. Papa Lobé, papa Lobé pas Lobé langati. Papa Lobé. Kasi président langati. Au bon abeb sa finanga. Abeb sonde. Comme ça titi. Papa Lobé. C'est la fait vidéo, le papa mouton aussi, manga papa. Yoko la télé ni, no la télé li sous moi encore. Comprendre père. Ba père, ça va père na ba bimi. Yanga père bando kota. Ora na tanga maman. Toi aussi ça comme toi na tanga maman. Kaka tanga maman tile. Liste ngo kati mukuse do kati ba tumso teng Carmel tengite. Qu'est-ce que c'est qui était? Non que non, papa masum pas lobby. Papa masum a généraliser biso tout. Moutako finga comédienne. Na parquet. Oh wap. Ya sosa. Ya poni de ya sosa. Kuna ndeka mukamate ba artiste. Comme neka kutute. Ba signé kuna ndo kuna comme kate. Si ndeko ba suka mususu papa Masumu
na tata Yandi Mosi. Babongisi déjà. Papa alobi ayoki o batu balobi. Mais batu bozota la réputation ya mutu eza salite. Bota l'état de santé à mutu. Na mutu un état de santé na malade. Mais il se permettre que l'écran est azalo n'importe quoi. Malgré sengi pardon. Pardon, oza pardon moroboye. Na moni pardon na Yandi Mosi sengi déjà pardon c'est la nini. Donc moni n'a pas deux exemples à pardon. J'aime une belle na quoi c'est le pas. Ah j'aime bien le pardon hein. Pardon il y a vraiment na iba kité limbisanga ndeko na limbisanga. Premier pardon. Deuxième pardon. Ah to tia na seko ah. Parce que tout est son ensemble ndé na tayo mo. So est-ce que na iba ke go tout ayo. So pardon o yami balé on a lobi o yango na Yandi Mosi. Yoka pardon à Yandi Mosi. Pardon Yandi Mosi za boye. Papa Masumu vient na ngai limbisa ngai. Avant okende ko funda nga na parquet, il fallait ko benga nga na téléphone. To bongisa est-ce que ça sens so ye avant finga. Abenga papa Masumu allo na finga. Tout ça quand même bateau. Bela pem sous. Na ko bela to boita zo bela made mutema to zana souci na yeto to linga ka ezaka nini. Abongisa. Abongisa ko kota pe na voiture ba keti papa. Akuta na papa boy. Kati papa ozaka na kanda. Papa zoka ko se laver papa ezaka papa te. Bako kwa papa na bana na ye. Quelque part blo mso be ezala bien. Au monde on ezama na biso ke to bongise c'est libota. Moni ya bongo te ba bakuku. Ya ka bongo ne na oloba. Au monde eza bongo. Ça se passe to lo bata bobo to be to lo mama na noter. Kasi boka ba musicien. Mais pour nini to mona zela no di binga bino tu bando kende na vendi stade na matanga mama Shako milo nyezanga bo demara pe mituka bo demara ba moto bo kende na matanga papa Kadium. Oh mais tozo kende c'est to kende ka fo to kende ka bo tsaka video neti nga skona kende ni nga sona kende ni nga kona muta moto makiasi siko ko kozwa moto banda tikuna to zaka to zana cinquantenaire. Nga na zana na cinquantenaire na bombite na ba embouteillage na ba nzela wana na pa na songa ba mona ngate distance eleki ya mibale ba embouteillage oh boss na kena mo la distance bon maman chaque tout 0 mètre na kende na donc chaque jour té mais oui ma mère nzemba yokanga chaque jour té na kenda na ten sengeli na kenda déjà kuna une fois n'était à vie na ba moto c'est la dépenser belé na essentiel ga na komi to zela jour ya morgue tout na morgue c'est cinq to étiquette na dernière demeure na na ozala wana yinga ba tekisi na chaque jour ne ba bolingo non bébé ba ya wana pour ça la buzz bébé ba pour mukile mona bango mais nga na okende ko la vie waza papa et puis sous président ya fiston sai tala kaka comme vraiment na souka tu vas dire par rapport à ba comédien lelo boye ya lokola ba comédien to kabwana na ba chroniqueuse na ba chroniqueur to kabwana batu na makambu na bango ba comédien ba chroniqueur te na ba chroniqueuse te ba chroniqueur na ba chroniqueuse to ekende kuna te ko ka seka bina pe bazongela musana bina ki comédie bolongwa na presse dans le sang te bolongwa na presse ngai chronique na yekoli yango mais théâtre c'est dans les sangs pardon de nazabo dans les théâtres ça don naza il faut avantage ngwana oza comédien oza chroniqueuse ça va quand même tu vois pepele yango na biboy to kabwana fivette to kabwani na ebisio fivette Jemima ibele to kabwana biso na biso to sama na biso ba comédien ko to na biso boy na biso libala wana un point barre. Pour la camarade Nazobala Aminata, na monnaie d'abord tout ça c'est émission ba finga mec bientôt la coutumier au Liban. Oh finga Aminata za kidiba ane kidiba bolingo to choix ba c'est la mutute bolingo pesa na age Aminata bo wumela bo simba libende bo kenel ba no tina suka ka de bodis mabindi comment c'est ni mabidi yuko ba c'est comment nga benga mabidi yo bengi bon te mabidi mambindi
Mabi, yo moni le. Mabidi. Le lumina mobali bonel katate au CP4. Eh, non, toi bon c'est des combo ya mobali ya camarade nao. Bon, papa nangai. Umela vana ngwende na yo. Ponde zawana. Mode ameta za mutuma dusu ko langa. Molongi ye. Eh! Zombe. Tebo umela boyanga e ande somo. Kalante obala. Eh! Na bombi seke nga siko tebo zela so na kanda nde. Makambu balibale community ngabo na sumba nanga. Nonando babi nonante yo nga binanga bona se ba gabi nga bazwa bonga ka babala nga na ekola fufu po ekola fufu bona na kena ye libala na beta mobali na quartier bilamba te compréhension to bunda so na muki to causer te na leli nous on se sent na lingi na courant et pour na lingi samba na kono tsepe ko na chopela na sapongi boy binga nga bongo na ko kato bilamba bo na muki bona quartier ko bi tumbe compréhension. Tamboye oh et quand on ne voit pas comment tu non pour ça non $100 to $500 simbati na boy libala 500 na boy papa nanga tangi singa mama nanga tangi singa bo ça va gérer pour yokutu oboti mona bala mibali yokutu na avantage boko bala mosi na 500 nga li makamala te pour moi ba tangi saki abela ki butu moi mama dépenser kolia kolata atayo moko mobali alingi mwasi nango ba mwasi na mwa mkete ako honorer mwasi na et puis le ngana komande suna kini comme kra yango na yango de maman mona diskena na salon lobi maman wa tombo kemi jamais moi nga vous mettre tout là donc nga c'est maman va na ezaka proposition bandimi yango te tamakam yango ngai ekola fufu bobalinga et puis c'est moule ekolo kaka pondeza wana des jours et belé bon moi mbali kuna bimenga vous connaissez bobi menga les makila zibe yako mo li kofi président boy ta obetengo bien de pratiquer au pratiquer tika voilà merci qui se lié déjà à moi même non maman Marie yako zo mona bino na boy na bana okenete ole de kolba sa dingombe ponga na bima ndako na bo pamba monde za bo benga nga opisa nga code comme kona na piaka ngona na piaka bo benga nga ba tutu wa benga la Chine etika nga te pour comprendre za hypocrite te la Chine oye dibinga yeyo dibinga yo likambo na moto te soko linga ngo linginga so boya nonga boyinga soko to boyi nonga ozi problème na nzambe ko linga ko za problème na nzambe te abakuke abongo te ya kana mokonda baron kamata bizu bandeko to yanga batu o bazui vidéo na mitna ba page to kotia vraiment na merci mingi na ngibino mingi le pa bon vente ça aujourd'hui j'ai pas débordé hein j'ai pas débordé aujourd'hui là na linga po jona nga lilango far et partout na lela na degré mo j'aimerais l'action au mo lelo penza fo monango au kotala j'ai mis mana obimisolo libe mutu nango za rose. Eh, katuka. Okomi seti. Yo mona seti avec na mona na tala na fiba. Ngala bongo. Eh, ya seti. Ko ça soit émission te. Oza ya na ngara mingi bloko lo. Baby c'est belé na tika bile bo tika. Ya seti aza ya mona ngara mingi ya tika ko ça soit émission wana te. Tika ezoko honorer yo te ezoko déshonorer yo. C'est pas bien ko bablo a bongo. Te ba dénoncer satana bongo te. Satana va dénoncer que bongo te. Wana pa vraiment to ba à se repentir le kana TV ta mo luba non. Ba to ba cibler bango que non bo comme na ki les zibe bo tika. Wana eza makambo na yo ya oluba nga na ebe na nga ya mere na mabalele nga na mabalele te est-ce que esa mabe émission tu wanga na yemoka lo ibo wanga na te yemoka don zima moko émission ça pas les kechu o ase ko fiba siko ko fiba parce que mobalo azane siko est-ce que ko liembanga ako liembanga te atatika me tikeli kakati eza tika la kaka neza na est-ce que ça moi ça au télématé au ninga na kaka donc c'est pas la peine aller casser émission te et ça bien te atika problème na bino ba comédien ba hypocrite yemo mukolo vi alobi bo yebi ba vine me bo ndima te kasi ami lobela kasi do ale kataka kombo kingandi tanda di binga lele atanga ngaso tenga ba to salina bomba ba Christian Shoga kombo na bana yaya c'est que to sala ce que vidéo a plango ce que vidéo exact donc ponanga yaya ponanga azaya na ngara mingi atika ko sa ba vidéo bongo ezoko honorer été
ils ont honoré vraiment tes babiloko batikela ngo babiso biso ba rando ba minore toboka minore sans frein et na lobby na lobby et ko rattraper na ngate na rappel na besoin réputation te bemba réputation tu vois biloko va tikela ngo biso babiloko ya ko loba ngo te ba charge fa pesa biso ngo do yekuta ko na TV ça dibinga charge nanga yango zwa loba ke nazaki lesbienne na tika ko le kalo bakate tala internet sur télévision ils ont soit la zone bando ki bazali bato bien bazali yo so ba tiki Satan azama kasie Satan azama to c'est ba jeter buka Satan na beta Satan c'était ba ça ba théâtre Satan za premier ange oh nzambe Jéhovah ça qui na maboko ana quel pouvoir do azana capacité ko sala oyo muto ko sala ti oko ba ko tiki ati au pire mo danger ba mbongo ebele batiko pe lobi makambo penzo lobi batiko pe après une année pas momo abimeli pas caméra cachée ba pio mbongo tongo ça ba tiongo banu to sanga ko manzambe to tika soko changer tika mokile lobela yo ke noko mo leka lobaka aza ya na ngana pesi kande toli pona ke makasi pona ko manquer pe po aza yaya aza ya penza moninga yebinga penza na fo ton pesa numéro nanga et na fongela mbana na ko mlungiti numéro nanga ça combien plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 non fongola c'est bon de plaisir. Na pesi plaisir, tezaka na pesi lengi. Boya ko luka mbali. Bonga mbala ozwanga. Oyo, tension estomac. Au raté. Moi ça te kembe na défaut. Voilà, merci beaucoup. Nan. Ya mamba kalna bon souté. Mamni, loba. Jemima, na baby na ke. Na ebete. Et Aleki, comprenez. Ozaki susubo vous appelez la taille baluka non. Na boy. Baluka lesbienne tika ngai. Te baluka non te. Ta koto ndezo mona na pe. Fais moi nako. Loy. Ta koto. Koto non l'oxate. Voilà, très chers téléspectateurs, comprenez, je suis avec Dibinga Azamuta Show, Azalara Bohémien. Elle a bien parlé, surtout pour la 7e bagarre, surtout pour la comédien, pour l'affaire où il y a Michael Duchesse, et puis par rapport il y a dossier Fivette Naya Gabi, après si Gabi merci par rapport à acte Moutoda Pessima, ou tel que Tena pe Moutou. Pourquoi on s'est dit mais le Cambodge biso ba jeunesse lo ba mabino te wana bokosi ponga na lobananga kaka ma bende na finga bino na koloba nanko net siko na loba déjà caminata obala coutumier na lobit et alors voilà merci beaucoup ko ça analyse za mabete mais ko finga nde mabete voilà na ko finga tena finga pour mikolo bazaboye na finga lokwa ba toka mama top ba mama le ba le andaya sernanga basila bisela ba bezi ba pesha na zupe mango wapi voilà merci beaucoup Gisolo de la caméra aussi merci beaucoup na Moïse le prof, merci beaucoup à notre boss Chibe Koumalou, toi tous engagé Maïbele Mikolo na mon dirait bobé tu peux te ba elinga te ba famille na bango donc ngade la zaboye na la besoin na bino par rapport à Mbitali donc Komelanga, ça l'a bien mon vieux David de lutte de caractère et femme depuis Paris, donc merci Nayo, Guy Chabimbu depuis Pointe-Noire, merci à tous mon garage Hollande, ma belge à 2, ma belge 4 et femme depuis Paris, tous mon engagé, ma belle adossé à robot son jamais. On se retrouve prochainement que la paix du Seigneur règne avec vous. Donc c'était Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise. C'en est fini. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye, bye bye. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o konso ba information ndenge esengeli. Ya biso na bino
24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Ayokania!